Abonnez-vous à Exemple TV et n'oubliez pas de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, c'est parti. La plupart des vidéos, bébé bimaka mutaka deso izaka ba jalousie. Zoua. Bon kabona mobali mobwe. Boningoni e kabona te. C'est ça. Hein? Batukuba balani. Si on a bata poto nde ba komisa ngo bongo. To ko boya na te. C'est to boya ni lokana na vidéo na fona publier. C'est que bino bato bo linga basa poto siko bo neti ba garçon théâtre ba palpita ka basa poto. Photo mona mitaka na bango bongo. Po ato inviter na fête na yo de na mona ki ngo ato na mona nga feste la tité. Na mona nga mutaka no. Ba pibia ka bango bongo pona ba convenient. Pierre Ndomba Sabali moi c'est na Kinshasa, une très belle fille. Ba vivre te. Ba sa foyer te. Est-ce que faut ka poto? À la TV, c'est qui to côté, robe qui to côté, à bois kamaki. Ozo comprendre. Botika ko déstabiliser ba vie na bino na mutu. Oh, c'est la poto quand on se souvient. Na salle émission na film. Mais dès dans tout le bateau tout à l'heure, na film mutobi na naza. Tout le monde qui mutobi na naza c'est-à-dire il y a beaucoup qui piano bina na mati. Donc c'est que nazaka na film. Parce que ezaka lokazi na kati nda ko soto beba ni mwana ko kima bina nda. Akiminda kwa ebi kezanda ko le bango ozonga. Donc malgré le problème, malgré le macam. Quel a fini là? Mais Manika a bien raison, mon émission au bino pour finir à quel? Est-ce que ça? Manika za muto loba. To boite Manika a cause de kamuso lobi. Omoni muto loba mingi. Ata lobi likambo eza solo muto moya considérant ozati parce que loba mingi. Manika za muto loba. Batu tout o Manika c'est la émission o beba na bango. Makamuto loba pour na batu wana nyoso ezaka vrai. Pour ça muto loba. OK. Vous comprenez? Mais entre Maniké na Ken, makambo ya Maniké na Ken, ceux qui n'a osé koloba même une fois parce que na minute on a koloba. Mais na osa koloba une fois par rapport à la séparation na bango. Manika c'est là clash après du coup Manika zonga film na film. OK. Et puis et comment qui coûte cause Manika auto finanga il y a pas un mois na chaîne ya Mike Lukamba. Parce que on a na sala ki émission na fa dit on Ken azaki na Turquie. Na lobela ki Ken na loba ki même na ba fanatique ya film na film ceux qui bato balanda ki biso bo comprendre makam na loba ki na lobi value o yamba biso sur na plateau so Ken na ye comme ça n'expliquer Ken derrière na ye devant batou ya film na film ba comprendre parce que batou ba abonné film na film besoin d'être aux de famille donc ça dit on ba za scotcher pour na Hollande biso c'est que ba na poser ba message na biso donc ça dit c'est que entre nous biso makamo boy et moto se comporter mabe tant ya kata musu Ken na ya ka ceinture. C'est ça, il y a un moment de plus à plus bozo bebotaka. Ce qu'on a fait à comprendre, il y a Manika qui est dans l'émission, à l'oba nanga finganga à côté na moi nanga na kati, batinde nanga balien. Il y a même pas un mois. Batinde nanga balien. Na benga prince babia, na bi prince son na bengio c'est parce que tam sona koko finga Manikete. Mais na bengio tant que moi na Manike. Oso comprendre na pesa babio te manya boma moto boy na boy. Oso comprendre. On déjà na ya na kuta déjà ba action Manika sala faire bateau azala na bango afanga ba kapashi banani ba ingratitude pe salama na mona bongo ngai. Oso comprendre. Donc ngana l'équipe bateau na le côté. Le vomina sala nga musika. Et c'est normal. Parce que ken atala ba paramètre té, ken na vivana batuka boazala na bongo. Oso comprendre. Nga nous ko expliquer pour nga tana ken to bebani. Na ebité mabe ya ken no yo lobe ça peut-être ka défaut. Oh nga na loba ken no valeur neto to loba siko. Nge correct. Non finga na peso ko exemple. Ken na leka binga na baby sa grâce te mon ami saki badiamba. Aloba na sinki capage. Est-ce que mon capage c'est la ken émission? Vous comprenez? Ba catégorique wana salama balebele ba catégorique ba salama balebele bref vano yongo tam sunga na yo pe exemple que Manika finga ngai pona makam na bango na Ken Manika le ka finga nga abina nga yo sala 100,000 vies nga émission pour lulu na uta Luanda na deuxième jour na gena sala émission na 24 heures na sala 100,000 vies pour yo ka niveau enquête o sala émission 100,000 vies au côté ka $5. C'est qu'ils aiment Kambalo Belango. Vous comprenez? Et c'est qu'ils aiment Kambalo Belango. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que beta kara. Parce que Manike, à quoi ils ont batamo boé, tam sou Manika zalani na bisoté. Vous comprenez? Ah, c'est moi bandika. Ah, c'est entre bino no boton na bino. Yon no expliquer yo. Yon no expliquer yo. Entre biso miso ko tonga c'est trop dur. Mais peut-être tam sou yo moko patron. O ko lo balika munini pour na travailleur no moko devant ba travailleur. Vous comprenez? Parce que loka 100,000 vena tonga betama, à ça 100,000 vie à côté ka $5. Est-ce que ngana Google?
N'invite sur le mabé. Est-ce que ça. Il a tout dit. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada encore comme à sans périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Bibo s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, Toyo comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Voilà. Yassika Eye, exemple télévision et Boti Barési Baza TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci beaucoup à Fanatiko Bolingangaï. Barési Baza TV. Donc Bébé TV. Ils ont rien que pour la production de vos artistes comédiens. Kuna Bouandozo Kakaba film congolais. Monsieur le producteur Mathieu nga Barési Baza ya bino mopandi sango ya solo na salé bino Barési Baza TV. Mama, papa, yaya, leki partout dans le monde. Oh c'est plein na savoir-faire na ngai. Oh lingara musalo na sala rapona bino. Kende na YouTube, beta Barési Baza TV. Place par s'abonner en rouge au cliquer qu'atteint au moins la cloche moko ya notification ngonga moko ya mopandi ya s'abonner. Au cliquer on finit na toutes. Bon nous on gag. Ba télé-réalité, il y a artiste. Ba vie réelle, il y a artiste. Ba télé-surprise, il y a artiste. Boandozoa, ba film congolais, il y a artiste. Donc, ils ont zéro bêtise, mais on a préféré changer comme à Barési Baza TV. Ba te belé, ba retourner zéro bêtise, na longo la kiango. Et comme Barési Baza TV, mais zéro bêtise les akuna. Donc, on n'a pas de bêtise. Zéro bêtise na kata Barési Baza TV. Pas de bêtises na kata Barési Baza TV. Bon, nous avons un film éducatif. Oh, bon, nous avons papa, maman, les qui banent dans le salon. Tout bon, oh. Barési Baza TV. Bon, ça n'a rien raté. Barési Baza TV, Bébé TV. Barési Baza TV, chaîne YouTube, nous actualité, théâtre congolais, film congolais, au Bourgogne, nous avons en bonne et difforme, car à la Katia. Barési Baza TV, abonnez-vous. Yopo yoki sango, partagez sango. Yopo yoki sango, partagez sango. Tout y a quatre exemples de télévision, boki m'appelle Mbangu, na Barési Baza télévision. Amoureux tu y a théâtre, tout botala SB TV, tout botala Belleville TV, tout botala Naomi Barcelone TV, Fanny Massoudi TV, chaîne tout est diffusé à théâtre, Leke TV, tout diffusé à théâtre. Alors, boki mambang, boki s'abonner pe, il y a Barési Baza TV, il y a Sika Eye, Barési Baza TV, l'excellence, c'est nous. Le savoir, c'est nous. Le bon travail, c'est nous. La qualité, c'est nous. Barési Baza TV, vous ne serez jamais dessus. C'est parti, abonnez-vous. Je vous aime. Abonnez-vous sur Barési Baza TV. Bye bye. Merci à toutes, mesdames et messieurs, tous les fidèles d'Exemple télévision, les abonnés, chers amis internautes, bonsoir, bonjour, mesdames et messieurs. Tout dépend de laquelle sur cette émission présentée par votre humble serviteur, Barési Baza, messieurs les journalistes. Grand merci et grande ma joie de vous savoir très nombreux. Vous êtes plus de 29 000 abonnés. Là, vous avez l'émission, vous avez 30 000 abonnés et vous savez très bien, vous continuez à faire beaucoup, ça la mission confiance et vous savez très bien. Je remercie infiniment notre Seigneur Jésus-Christ, voisin sponsor suprême. Pourquoi pas dire aussi un grand merci à Adji Biluni qui est derrière la caméra à plus de vue. Grand merci une fois de plus à Yannick Chamba-Gonzon, bon Samboka et bon retour au pays et bon séjour à Londres. Angleterre, Mahamato, maman Abota Yannick Chamba-Gonzon, mère, maman sociale, papa Lakashli Chamba. Et merci encore une fois de plus à Malik Arafat, le mot Abidi Chikito Djogo, Jules Molamoutou Yega de Kamas depuis Montréal, mon papouche, mon papa,
Je réside dans la Norvège, moi, dans ma famille, et ainsi qu'à toutes les personnes. Donc, je suis avec José Mania Malika, Fiaboya Choko. La Wakandaise, Fiaboya Malika, officiel. Donc, on analyse à ma rebelle. Alors, on va faire un film vrai ou faux. On va offrir quelqu'un vrai ou faux. Donc, tout à l'heure, ce qui a dit, on a fond l'épisode pour dire déjà bonjour et bienvenue à José Mania. Ouais, bonjour Barisi Bazar, bonjour ma abonné du Exemple TV, bonjour ma José Mania Malika, abonné à Malika officiel en tout cas. Trop merci à tout soutenir physiquement, moralement, financièrement. En fait, nous avons l'homme de parole. Merci beaucoup à toi, Rems Kouman, les cerveaux qui à toute bonne solution. Merci beaucoup à la joie Amadou Pitu, une très puissante, et merci beaucoup à ton frère Lilion du LB Service, Papa Nadjani. Voilà. Merci d'avoir abonné tous les exemples de TV. Bonne santé, bonne marche. Ouais, santé super, par la grâce de Dieu. Donc, chaque jour, on peut m'offrir. Donc, voilà quoi, on est là. Malika officiel évolué. Donc, le monde film na film quand on a reçu pour la télé puis film na film na ba les gens éternellement dans éternellement pour na tête tant qu'il Malika officiel TV là même tomber dans un film là. Et donc nous connaissons le ça émission na film qui non ça. Mais il y a des bateaux qui peut-être va contredire alors moi on est là on est ça na film quand des ba ya contredire. Mais j'espère on a un bateau oyo. Plusieurs personnes ont besoin de peut-être attendre ce soir. Là, c'est l'émission de film. Mais dès dans tout le bateau tout à l'heure, on a film où on tombe dans la masse. Tout le monde qui tombe dans la masse, c'est-à-dire il y a beaucoup qui piano bien dans la matin. Donc c'est que la zaka na film. Parce que zaka le cas n'a qu'à t'en pour surtout bébé ni moi na pour qui me paye dans akiminda ouais et puis qu'ils ont pour le bon zone. Donc malgré le problème, malgré le macam. Donc voilà, Nazali n'a même pas commencé. C'est le pour moi la soirée, le pas passé. Il y en a des mauvais bananes. Mais il y a des oui. Comment ça alors n'a pas tout la question parce qu'on a eu na kalo kamba. Donc ton coco bébé na c'est trop ça va contradiction du salami. Peut-être la montagne ça peut imaginer là on a ningi na yi. La calcul na yi. Et tout ça les gars pour Malika officiel les salami. Non, 18 ans, Malika officiel les salama et ça là pour nous ça à la mer on a boosté à moitié. Voilà, mais pour boosté après il voit maman mais donc ça va le tamas ça va encourager qui et donc si pas chez les amis le ko ça oui il y a ningi au monde na mon équipe on fait ça Malika officiel c'est une ningi bisou qui na ningi na rythme na donc ken toro beba na te soki non le baboye ezate ke non le baboye to pour non banga ken to peut-être on zo banga pour peur de bateau parce que ngana ken to beba na solo mais pourquoi en fait na solo ça qu'on fait ken on est pas bon donc c'est-à-dire ezama moto soki ba erreur place wana ezali il faut faire voir que erreur exacte wana donc il y a une affaire voir nga ke ngana za fautif na likambo mais or yimoko azoto ba makambo yebati omoni donc c'est dire mais bizaka ba contradiction ça mina katwa il y a monté ça là que peut-être oh non na mon émission de ken na findina mais manika bien zo mona ba émission o bino bo finga ken est-ce que ça manika za muto loba to boite manika akoza likamuso ya lobi omoni muto loba mingi ata lobi likambo eza esolo muto moya considérer ngo ezati parce que loba mingi muto loba mingi akoti na mama lokuta pozaka na poso loba ozo comprendre manika za muto loba batu tout o manika sela ba mission o beba na bango makamuto loba pona batu wana eza nyoso eza ka vérité poza muto loba ozo comprendre mais entre manike na ken makambo ya manike na ken ce qui na osé koloba même une fois parce que na minute on a koloba mais na oza koloba une fois par rapport à la séparation na bango manika selanga clash après du coup manika zonga film na film et puis et comme qui coûte cause manika auto finga il y a pas un mois na chaîne ya Mike Lokamba parce que on a ça qui mission na fadi ton ken azaki na Turquie na lobela ki ken na lobaki même na ba fanatique ya film na film soki bato balanda ki biso bo comprendre makam na lobaki na lobi value o yamba biso sur na plateau so ken na ye comme ça n'expliquer ken berrière na ye devant batou ya film na film ba comprendre parce que batou ba abonné film na film besoin d'être aux de famille donc ça dit on va bazara scotcher pour Hollande biso c'est que ba na poser ba message na biso donc ça dit que entre nous biso makam mo et moto se comporter mabe tant il y a kata musu ken na ya ka seli
malika mela bien jamais na sela ken émission pona leka na mando lobela na tenir rigueur pas ken OK c'est là ngatu na finga ken mais na mutu mususu au supporter te OK ndo répondre ken ozo comprendre ozo comprendre niveau est-ce que wana ezanga ba buzz te mania ezana buzz émission na bien de mama ba diamba ba ko mera ba kasse bo tshaka na lobi boye même na bible loba mela kaskolangwa te voilà o comprendre comme la castel tembo turbo eza guya moto eza ne moto msolo bana eza neti ngai ngana melana bona melana masanga moko te po so na lango mutuka pour alime so ngate mutuka bokongo mema ngate de so le ona sepene menanga bo fort no mela bo fort so pe na bi lobi na melani po nyoso tout o mela eza nyoso tout à part soupe na tolo nyoso tout eza no baside eza ka masanga normal ndi ba eneke eza na se limitara boy neti tema na mela masanga trop na vie ngana neti na minute ya 2000 fait na komaka so memi balemi ça tout c'est bon OK pour gérer moi c'est bon c'est bon banda pe na banda mela na langwa te ah bon parce que na ça la quand des bible le ba mela kaskolangwa te voilà voilà ça bien voilà donc c'est-à-dire émission on dirait cause pour mamamusu pe utawana depuis mamabe émission on a que bomela ba diamba bomela te cause utawana te na be soki cause utawana na ngana répliquer directement ton asaka ba émission mais au moins tellement to be patron na biso na si grâce bon net masam émission au grâce à ça comme masanga et to zaka na biso pas fivette to vanda ki na biso to ça émission bien filé to ko vanda pas fivette. Et après du coup bon maman ko cameraman vite que neto yamba bien filé programme perturba qui te dit ah ken alinga te so caméra bimi caméra zo na sa image donc déjà boy nana grâce na ngam na lukaka na intoxiqué grâce ah grâce tout ça ka émission vidéo ko taté le quoi ken pas linga buzz pour nous son sali ka pas tumbola biso le quoi linga buzz yo pesa ka émission kutu grâce à milenga nyo c'est grâce à no melati abendi ba milango ezaka na bina la ki se pena pe pese kanda na sa ndo monika ndeke ndaka. Donc grâce pas côté neka na ben na pour ibika yepa asala tongo ka pona buzz mais par rapport au pepo na buzz mais na za moto et c'est déjà ko saluer personnalité nanga mais na lobité que na mela ou pas bato ba mela ba diamba ba lobité que bako ta lola te vous comprenez donc ezaka pona compléter makambo loba na beta kango kara yango te sala que tom suna na ka po bato batonga biso to yeba makambo loba te voilà donc na sa peut-être différence na muto a lobi na eboé na opeta muso atongela ngango eza na ngopelo moto de ce que na banalisant je crois ba boni ya film ba mona ki na ndo continent ndanga toujours musala et après na makambo na biso moko susto yo ko bebana pona fula batute ba makambo boile kaka pa abenga na miso muto po muto na ngi lopesa un rapport ba makambo ne le ka yezo reprocher na miso muto wana alors na sepela ate vous comprenez do mo na sake mission na vadi na isa vadi ngana le kate boy na boy vadi bina nga ya to sala mission na vadi do mo na lobaki na bia il faut on ya ba biso mi balé vous mona après mission wana batutu ba comprendre que non loba non so la pona ken mais manika ke na sala mission na Keren Mboyo benganga problème ni na manika benga bio manqué na bi Keren na ebité ke sa émission donc akei ba sa émission wana entre tête de Mike ko mba pesa ke ba bon poso ya na fuite obenga ka Mike na fuite mo boza obinde ni ça va $30 isa yaka obloba o comprendre donc ça va pas futa oh tala na lobango ne fatara to moni ken tia vanda na manike a mutema munene mais chose grave lo que ça langa to yaka pona kabola batuti mais balobaka muto zo yeba personnalité ya muto zana été il faut s'éloigner na iba résigner to zarbo faut yeba personnalité nanga non mérité yango na ba valeur wana ce que chose grave ça va que non ken na kokabona manike te au moins singai bato ba obenga nga pantalon na ceinture. C'est ça, il y a un moment de plus, et puis vous avez botaka. Ce qu'on a fait, on comprendre, il y a un qui a fait mission, à l'oba, à finanga, à côté de moi, à Kati, batide dans balien. Il y a même pas un mois. Batide dans balien. Na benga prince babia, na bi prince, son na bengyo, c'est parce que tom son na koko finga manikete. Mais na bengyo tant que moi na maniké. Vous comprenez? Na pesa babio te mania boma moto boy na boy. Vous comprenez? Kutu ndeza boy ngapi kutu na occupé makambo na été parce que to bika makambo manike na prince babia rien à voir. Babia kipa makambo na été kota makambo na été na pesa un rapport. Vous comprenez ba rési. Manika za muto loba. Mais muto loba mingi ba loba ngo munako loba mingi beti ya masoko fimbo. Et après avoir ko beti ya masoko fimbo, be convenir zali. Vous comprenez? Makambo o manika loba pona ken.
bazalaka na ken batambola na ken de fanga nazalaka te parce que ngai ti naza na film na fréquentant manike trop te ko fréquentant manike eza peut-être tokutani nde tokutana mpona bémission mais ya kobenga manike aza plutôt fanda tomela na sala yango te ozo comprendre parce que moto mayele batalaka déjà motu na musika motu nini oyo nazala na ye ozo comprendre donc déjà nga na ye nakuta déjà baaction manike asala faire bato azala na bango afanga bakapache banani baingratitude mpe esalama namona bongo ngai vous comprenez donc nga na l'équipe bato na eloko te donc vomina zala nga musika vous mona dit to bando zala na epe musika mutu kutu lora shwa lesa apesa ifufu na ndaku na bango mafinga lora shwa finga mona lora shu vous comprenez atala ba paramètres que mutu apesa yo bando s'attendre nango un jour pas au finga malgré tout ça boy bien na bande ko s'attendre nango yango na loba pona la kisa ki siko na bi bato ba pesa ko to fufu bato ba pesa fufu parce que des fois ils aki surtout côté na tournage à comme ça penda Laura Choupe ah Laura Choupe ah ma wete yo boya nga bona boya yo mto pesa ngamba Laura Choupe kabemo ba di de mwani ma finga Laura Choupe na mwana Laura Choupe nga kangisa wana no iba parce que nga Laura Choupe to yebani na chaîne moto bando sala va ya film na fimbo ozo comprendre c'est-à-dire bato tout ba ofanda na pona okangelo motema bala kisoka akete oza mutu to na poso kabwana yo te mais tant yo zo ke de pona intérêt ya njoto na yo de ce côté kabana na mu komsu pona mbongo voilà ozo comprendre c'est côté kabana na mu komsu pona mbongo de ce côté kabana na pona mbongo combien de fois skonga et c'est normal ce que ken atala ba paramètres te ken na vivana batuka abwazara na ebongo ozo comprendre nga nazo ko expliquer pour nga tana ken to bebani na ebité mabe ya ken na yo lobeza peut-être ka défaut o nga na loba ke no valeur ndeto to loba siko valeur mutu to za na posa valeur voilà o yebi ke malika ata malika alala avana na kingasani a mérité pe ka ba valeur ata nga na vana na bombe ata importance wana ka ya kingasani faut ça parce que na être humain voilà ozo comprendre barezi nana posa to kumisanga nana posa to sela nga hypocrisie kumisanga ki oza danger oza boté kaka o nga na zawana na ce na posa ba valeur wana et le ko peut-être encore reprocher pour na ken mais d'autres choses mais les lots peut-être accusation au manika zo accusation na télévision que ozo finga ken na bémission pour le moins film mais c'est faux so na bina finga ken no finga correct non finga na peso ka exemple ken na leka binga na baby sa grâce te mon ami saki badiamba aloba na sinta capage est-ce que mon capage c'est la ken émission vous comprenez non ça la te mais so na bina finga ken yemo ka zala na biso yebiti ay omoni ken eloko na loba ba valeur tala ba résident ba soldat vous comprenez so tel même si ta Franck il y a Franck Stemai oui malgré ba boni ba malgré mo sala ça ma comme il faut mais absence à Gloria c'est remarquable parce que zo qui t'en ça là c'est bien be botiki di bulu kuna na film oh n'est biso ke na pena ba fan o balinga ngapi na film parce que ngai ba fanatique nde ba recommandanga na film ba fanatique a film ba senganga ba sangana ozo comprendre na rando ya ngana Jaël Show ozo comprendre première émission kena yambanga ba bonne film ba senga ki ken zo malika ya wana uti pa no litambo est-ce que mon nga longa pa no litambo est-ce que nga finga no litambo et une émission finga no litambo futa au pété pareil c'est un problème c'est un problème ou pété peut pas poser ba mbongo na msala pour c'est un problème té eza na mbongo ata pesinga no lesi la nango raison ya répéter que au gros peut péter mais voilà na péter na ngate parce que na réfléchi ça que ceux qui nana moi ketch mo na moi robe mo ya mukie na linga mingi no limuta ila ngango ozo comprendre mbongo eza na mutu na yemoko kena tika na mbongo mutu mais mutu on pasanga mabeta finga ta sala chantage té c'est bon ozo comprendre mais awa pas ken ngai ken azani on nga salaire té anangote parce que keda futa batunyo sobia to mkolo yamba valdi ata mkolo yamba nani au ba olipsi mambo na luba asa correct no futa mbongo mais peut-être que loko to luka to zwangote omoni mutu nyonso ana posa barizi ata ndongo za na cameraman nao au linga au valoriser devant ba cameraman mususu normalement vous comprenez exactement au lingo valoriser devant ba cameraman mususu tant on valoriser ba cameraman mususu za cameraman no mo yebi ka filmer ape kitoko ape na bato ba sepela na image tant on filmer yo conscience
eloko wana nde. Mais à part ça, qu'elle n'a pas moto, elle a pas social. Asocial. Mais bakoka bona ona maniqué à tout moment bakabona maniqué clash à lobby na se oli kamuka ya émission ya France. C'est parce que Ken azana pour ça kabona maniqué. Mais cette fois-ci dans mon émission les gars ça catégorique hein. Ba catégorique wana esalama balebele ba catégorique ba esalama balebele. Bref vano yongo tam sunga na yoto pese exemple que manika finga ngai. Pona makamna bango na Ken. Manika leka finganga abinanga yo sala 100,000 vies nga émission pour lulu na uta luanda na deuxième émission na gena sala émission na 24 heures na sala 100,000 vies pour yo ka niveau enquête o sala émission mo 100,000 vies o kota ka $5 c'est que ça makamba lobelango o comprendre et c'est que ça makamba lobelango ozomona donc c'est-à-dire na beta kara. Parce que manike ako azana batamo boy tam so manika zalani na bisoté ozomona mobi c'est moi bandika c'est entre bino no botonga na bino yango no expliquer yo entre biso miso ko tonga c'est trop dur mais peut-être tam so yo moko patron okolo balika munini pour na travailleur no moko devant ba travailleur ko pesa privilège na ba travailleur te tam so ba koma ko tonga na pourquoi et où ta wapi tam so qui malika travailleur bien te na miso l'orachou na miso nani na miso vadi malika travailler bien te pene boté donc sous patron faut sur na travailler mais quand le travail bête faut le bosser et tu sais comprendre là ouais non comprendre vous comprendre parce que loka 100,000 vient tomber bêta ma à ça 100,000 vie à côté à $5 est-ce que na Google est-ce que n'invite sur le ma belle est-ce que ça il a tout dit vraiment cher ami internaute comprenez Malika s'explique pour Google surtout qu'il na Google to kataka to kiso to kina ba Chrome wana sili ba Google wana ba publicité koti makambo ebele so ebisanga tina 8 ans ba kata publicité ba koti si me koti $5 est-ce que ngani mna na machine est-ce que ngani na mundela YouTube to na moi ça mundela YouTube pour na futa mbongo te monsieur ça livre 100,000 vina 24 bo bambango koti $100 te na ebité voilà ozomona donc pour mona makanisi ya moto aloba mingi donc oloba mingi choka opé hein te eshoka ngai eshoki nga tongo manika lobi bongo sko tellement na za moto réfléchir na réfléchir na te ba paramètres peut-être ta musuma kamone sala makamani yibi yango te manika zalaka na ite mais ce que tongo manika beti loko mobo ke non au sala son c'est ba lobela kiango c'est que ba lobela kiango ozo comprendre moi est-ce qu'on attend la makamo ba paramètres na tala yango na moi question na bina landela ngo peut-être et ko pesa pe moto ngé ça peut faire exact donc non c'est on peut moto te ne na otolo ba tout à l'heure na ni na contact à monsieur Google ni contact à mundela YouTube ni moi ça YouTube ya mundela YouTube donc ba ça qui m'a comme na volonté na bango ba mbiongo $5 et bima $5 ngate mais ngai na la kisa kaka ba capacité ya musala na ngai pa ba fanatique ndanga voilà na sala émission mo boye pour actualité pour nga na uta luanda nga na zaki te tipulu la kufi tipulu ba kundi to sala no je pas émission en ligne voilà on comprend tant nga na ye avant ba yamba nga na sala ba analyse na kenda kuna na zo petite ya pululu na grand frère pululu to sala émission 24 heures bato beli pe ba sala ki mais ils ont dépendre na ba question nga na pesa ki na ba ora question ninga na pesa kitam c'est la question qui nganje pas pesa ki yango mais tellement na aura et puis c'est makambo et ça 24 et 100,000 vies et ce problème nanga te et ce problème nanga te yosko yebisanga est ce que ba beti du solo bongo pesa na fandi ba singo malika émission ça qui 100,000 vies et quand tu casses de mandelo ba nzambe ponyo senga bongo ils ont 500 Voilà, merci Malika, elle continue. Je fais un coucou comme ça à Jonathan Gana, obésité financière. Babi, Joking, Yahweh Mabanza et la man et la main, merci beaucoup. En direct de Turquie, hein, Istanbul, mon ami et frère Yahweh Mabanza, Atinara Colline, Lingi, ça soit à 2 kilos, à 15. Merci beaucoup. Je reste dans la merveille, clé des spéciales à toi. Malika, tu continues. Voilà, donc on a encore le banapar et amaniké yango wana omoni ba rési ce qu'on vivre na mokili il faut qu'on a très sage et puis qu'on a vrai il faut qu'on a la vraie na loba boye neti ngana za parfaité
na parfait des preuves année avant la na bisa kama nzambe ko nanga pona tonga ki na sala ki mabena na shishota ki na sala ki na bete mutu mo libaku ozo comprendre na parfait mais au moins na sala pe makambo na sepesa pe mutu to sala makambo na sepesa bata mukilité mais pona relaxa mutu ki vrai oyo zanango surtout ça ozo comprendre baza netinga bonaza na posa munyo sali nganga te nana posa mino so linganga te pour muto asala biso yemo kutu balinga ite ozo comprendre donc c'est-à-dire ezaka que zala bien na muto moni azana bien zala vrai na muto moni kazana vrai voilà soki muto azana vrai te nga siko soki muto aza vrai nanga te na préfère ko se méfier na pesto vivre na poto wana pour yo zana pour muto azana vrai te ba makambo bando bota pour aza vrai te on se comprend mais muto azano frère makambo ebota te po azano frère so il s'agit boswana na ko beto ile mo boye masanga fleur makinisi moi fleur makinisi to be dans biso odi mantiaka moi c'est njambe témoin to swana kapena o wike to swata msupuna ikamoka mke taka to swana miso amour ndimate diga moka mke mais to longo wana na se bengi ngabi na ngomane to na biso ndako akutu to la biso fumba ayande ninga mama ute voyage avec les bambisi ok noya na kesuka kuna ka fleur wana to soni na biso vous comprenez mais na yebi que toi ba aza vrai malgré ba défaut na yi peut-être ba défaut ni muté sala que to beba na bongo mais le connait que ça défaut na yi na bo ya été pour ça défaut mais défaut ils a au-delà té défaut na yi par rapport que ya motu pe mutasa parfait na mukila zati vous comprenez en tout cas bazanga ça na ma mpona confort que batuté na ça ma mpona confort que batuté mais sauf que na linga kaka que muta mona kaka o aza vrai voilà so pour moi na faux o comprendre kaka na faux so pour moi na vrai za na ngapena ki vrai parce que ozo ki ma fara émission fara ya Michael Kamande non que ça ni kuna mais ba fa ndeyo yambinga bo sepete ba fa ndo senga po ke na fara te ndeyo yambinga bo sepete ba chop na fara bo na manike bo mutuni oh ata yumoko nga malika na ki fara na manike moto kena sens te bo lukata génération na ngate na manike to solani manike bando beta masola babi wana na plateau titi poto bi ke babi akufa maboka manike te siko auto bando beta kama sola babi exemple babi makambo ebele nga ko leka na émission na te l'émission meki nga ko leka te en tout cas ba fanatique ya babone na ye ba excuse nga te problème eza nango te problème eza te ezaka ke na ko leka ndete yo po senga ka mbongo mutapesa o sango problème po yo kango papa au moins ce que lo ko pesa nga kanda mais le solo ngozaka siko inconvénient le solo wana yango eza siko ke na leka ni émission nete o sera moto te na tunio te na bibo na senga te poani na senga ou pas soki opesa nga soki na sengi yo barezi soki na sengi mbongo opesi nga eya te mpona danger koliko voilà opesi nga mpo oza convaincu fo opesa nga normalement ozo comprendre baza opesi nga mpe te mpo obangi nga mais opesi nga mpo oprotéger relation nga na yo normalement neti nde so tokabona oyebi kopesa nga te oyebi te o comprendre opesa nga mpo obanga nga te opesa nga mpo protéger mpe relation na nga te omanya motu na nga so napesi parce que nayebi ke na un moment natubisaka ye aozwa taxi na ye ye moko aoya mpe place naza mpona sa baresi eya na motu moko to obenganga na émission noke place ayambanga oya place naza donc so na ye vers yo seke wa motu na nga ozo comprendre badifférence eza mponga naloba na youtube moto atrikinga aza te moto atrikinga aza te ti otrika nga likolo na nyonso do seke yo mokolo na otrike oyo eza mabe ozo comprendre ngai totala bacommentaire ti ta mosusu bato mosusu baloba malika oyo tomonake sitoche malika nitala ngai nani eloko moko te moto ofinga ngai elekana na mokilo eza te mpo na ndenge atai naa na tai oyebi ke naa na tai tayi bakisi nayebi ke mare aza ne pembeni mais eya problème te oyebi ke naa na tai déjà na ndenge atai tokosi siko so toyebi nio na ndenge elongi sikoyo so oyebi oyo te malika oza elongi mabe naoyebi so ke siko yo moto ya kitoko bimisanga na sikoyo bahéritage oza nango mpona kitoko wana yango ocomprendre barezi ngai émission maiki na oleka te nayebi te ke na plafond mais siko na oleka te likolo na nyonso mpe seke mpe d'autre part na mpe star na ye mpo na besoin na ngai na émission ne
soki baosalaka nga na nene ya te oske otalanga bien te nga na nene ya te nga na bien nga na nene ya te nene ekelekelo aza wana ke josali Malika, c'est comme ça, on m'y placé, on m'y mon année, toi, danger. Oh, non, tu le bon siko. Non, les catés, t'es pour un plafond. Non, les catés, t'es pour non les catés. Non, les catés. Non, les capoines. Est-ce que pour nous, il y a les capoines? Bon, pour la fanatique, de ma conseil. T'es yon a le but, bah fanatique, il y a chaîne, on a bah excusé là. Bah retomber, il y a bah ma kamusu tout ça là, bah fanatique, bah il bien ôté. Voilà. Oh, comprends. Bah y a kaka ko commenter et puis bah ça n'a pas mantobe, bah n'y a notre lobati. Oui, bi. Na biso YouTube eziki mundela ko tomboka bito kata. Tozongi ba chômeur. Po to binde to nyokola pa ya TV. Na minute YouTube bakati. Na iso ba ndotema, miso ba ndotema ni na porte. O azo ya na CV na cahier de charge na zonga. Au niveau peut to parole bango awa. Et si mbate c'est meka mais c'est Google que biso ma YouTube ezala kaka. Ozo comprendre. Ba retomber zali. Ngai na linga moi surtout na soza mobali na linga mobali faza na ba qualité ko mobali ko za mamlo ka moi cité omoni malgré cop na biso YouTube o ko baza est-ce que nous ba te yo ya mbapi ba to musinga na bango petolo banate toi ko banate c'est trop du méthode en relation té o comprendre aïda les kan émission non aïda betanga ndika o malika quand on dit tam sunga linga ya mbate boy na boy na betango kara mais bato musumu ba réagir en place na je te jure ba yipse oloba maboko oloba bongoti ozomona donc c'est dire ngana komona makamusubu na banalizango bo ato sali lo mobo elongola nga malika te noza malika mania Jocelyne mania noza kanga tam so dingo c'est lo mobo po diminuer nga po peut-être batu o balancer batu e question de nini ngai na batu balinga nga ba manika na batu ne balinga ke yo za batu ne balinga ko peut-être tam susu soki mutu na yo asepeli na nga asepela na nga ma fanatique na nga te ozo comprendre c'est deux choses différentes que za fanatique mutu na ko sepela na moto po to bi ke tam su ba goloa ba sepela tam su ba goloa eza ba goloa musu ba sepela na fali ma za fanatique falite asa fanatique à faire ma sepela na fali mais moi manifestant vous êtes pas fanatique à faire vous comprenez tout le caca tout ça va bien Malika mais émission oh ça li que écrit ba polémique oh ça la que Malika ba kabala sur na ken eza quelqu'un na miraki au tout fond là dossier mon ko ya 100 000 vues mais Google a foutu $5 c'est que étant on ndenge ya yemo ken peut-être ba sera déjà na ba travailleur et puis Manika ya bimi sur la télévision ba ke onyonga ka olelaka ba Frank balinga ka ote ba Mombaya balinga ka ote ba ko sa l'émission na fali pour ani ba benga ki ote bino pe bundela ka fali blo mo bon yo pe na bito ka warrior bundela ka fali te suko ata na bundela fali so fali nga bing se ba jeunesse ba sa émission faut kanga pena zala et peut-être il na mo demande ba tu yé mo Frank ya c'est une émission yé mo ko mais ba le bi ke ba boya ka tellement pe Mombaya fasta là boya bosanga na bino 3 ou le basala moko bino 3 boka la vidéo mutu to zaki libre o azana contact a fali au benga fali to ko komela fali to na pour cette salle émission mutu to zaki dispo ce qui Frank a komela ki fali ce qui fali ndime ko sana Frank parce que zaki convaincu yo sana Frank ce qui azaki ko sana Thierry parce que zaki convaincu ce que dans tout ça na mona ke loko ko créer makambuti voilà na mona ke loko ko créer makambuti parce que chacun a son tour chez le coiffeur et loko ça rajoine ezati yo ngolo bande ken ba mema ke Bexi bongo Bexi le kino ko sa émission na fisa non Bexi ndi ba mema ke bongo et le ba chango boye au voter na émission na fali na Bercy oh ba résima kamyo zo lo ba na avec balance ka c'était na ko tout na kutu te pour réponse yo mozana ngo kutu ngana lo bate batelo Bexi batena ko sa émission na fali ona oh olingini ata ye manike so bateli au pona Bexi ça plus que parce que Bexi ken na Bexi ti ba boka libange yokana émission ba comme manga mimi tike va ser nanga déjà mi check à cause on parle de beaucoup de que c'est émission fali ma présidente oh na émission nan ngai na bateau na sona bango balia na fali ba mela na fali on se comprend
Mais yo tant que be soldat au bunde la fali. Ngai na bunde la fali te na ko loba ni makamba solo. OK. Nga na yaka ndeko loba makamba solo. Po ndongo soko ya mingi mutu na plateau na yo otuni ya makamba fali te. C'est quoi ouais jeunesse en actualité te nanenga ta normal. Yebisa ngo sala analyse ya mi mutu nyoso yo yamba. Siko nanenga actualité musicale otuni makamba fali te c'est quoi jeunesse en actualité te. Ah te be wa mi tokos. Siko yo yebisanga ka disque d'or. Ata batu musuba beza lokuta. Batu bakolo batu na ba beza lokuta bango bayembele fali. Bango bayembele fali. Ba jalousie mal placée nde tozoboya. Ozo comprendre. Omoni fali ndavanda na tala makamtu ele kaka. Tamu saza na poso lo mema kasi ndezate. Pour no pesa pouvoir na balotre elate. Ozo comprendre. Il fallait sur la salle émission na batire mon baina ba demeure. Rien à voir na Malika. Malika za jeunesse wariote, Malika za na comment porte-parole ya falite, Malika a ko sa ba analyse na aloba makambo za vrai. Parce que tu le lot fali mutaraka pakaya zati. To lobele kaka. To soutenir ba faible te. Pour ba faible na place ba fandi to ba mona kuna fala zo beta musique et telema batu ba obina. Po ni ba oluko ba zo pe force wana te. Ba rezi. Nga vanda bo bine zo pe simple conseil. Malika on a chaîne 3000 et quelques abonnés. Ozo ko kote vidéo 2 fois 3 fois dans journée te. Malika au moins que muta hôtel so ba avantage bénéfice ya mambo yo tindo. Elle ko ba fali. Balinga kolala te. Ana posta kombo ne fezala. Kombo na yetongo midi poko fezala. Donc devoir apesi bino minoko bino bandolobela ka yena ba caméra na bino. Mais auti na bino devoir te pour ba travailler né. Devoir eza musala yo sala esenga de bino bolobela ngo. Yango wana ti. Ki leadership yango wana. Ki leadership eza to bimisa libom na janvier o zela ti na juillet. Contrat te voyage ite lo côté au capi obimate. Donc, eh bien. Ça va. Oh, comment va ça? Donc, c'est-à-dire, il fallait appeler ça des fois, il faut que. Donc, au moins, que l'actualité, ça, on a un peu de boum. Ah, fallait plutôt, le bel accord, lundi, ton midi, pour comme mardi, ton midi. J'ai dit sur le ministère de l'actualité. Bon, ben, dis le bel caca. Bon, qu'est-ce qu'on a vu boum? Ah, bête, bino kamuto. Bolo barakaka. Bolo barakaka. Est-ce que yebisanga barezi yo sali analyse autour de actualité falité. Yebisanga est-ce que wa journaliste wa qu'on y fati. Ozo comprendre. Donc il y a qu'on mélanger makambo te. Naza journaliste wariote, naza porte-parole ya falité. Mais makambo no lo bato botala biso bayebi que ça vrai même na ba gaulois. Bayebi que no lo makamba solo. Non yebiso. Même ba gaulois place ba vani bayebi que no lo makamba solo. Est-ce que vous avez capable de faire un musicien? Ce qui nous obéit à la musique, ils ont canate toko yane toko lobelao. Ce qui nous obéit à la musique, est simbate oya ko buda baninga na plateau ndeto zoboya peto hotelimela. Ce qui vous obéit à bozo comme na place on te lobite ke batu tout faut ba kokana. Mais au moins mon tout faut ça toujours na temps. Ozo comprendre. Tant bobi misaba njembo ba actualité faut kende. Et le cas Tatiana Cross. Tala nazara fanatique ya fiwana. Elle est trop stylée, elle chante tellement bien. Tala ninga interprète njemba Marie Moussama. Azabi. Pongi na pongi. Na yebisa déjà Tatiana Cruz. Soko zana eloko melaka o esala ke olala e rendre faible bongo tikango. Auto bisa. Te o kengo wapi? Din don don. Tena tunyo que non tout non. Songela mo sala sukinze mo. Il y en a oyo kengo wapi? Jide oyo na TV. Oh. Abia na bana moto yoki. Din don. Tena tuni na bana moto yoki. Oh, bina filo mona pena mona moto auta kuna okita obima na mombele kuna kati na bina file na moto. Photo yo kaka. Baba fait photo yo kaka. Na ba moto nde ba confirmer biso. Yana ba njembo beta ke kangi to ko tira ba moto. Po njembo so kangi ti ba na moto boza nango. Achelo kana mbafla. Bo ke naika. Ba Tatiana Cross ba ko sala ba biloko wana te. Ba Claudia ba kisa. On conseil au PC ba Claudia nyonso. Oh. Te. Soza iloko mbeka a doser. Tunanga nini? Claudia pa imba kitoko. Parce que eloko na sepela na Claudia
aluka azala o comprendre aluka kazala azala pena Claude pena zalaka mais est-ce que par rapport à aura Tatiana ana aura ana ko yemba kati na ye ana style kati na ye ozo comprendre ba Nicki Minaj o mone ce que ba ninga ba Tatiana ba congolais ba muindo ana aura mako kosela ngote je vite compris que soki te na ninga mabete yana mutu mususu ka lie mingi akoko telemata ke simba caméra to akoko sa projet na été yango na loba ki na généraliser so ezana eloko komela na ko lia o amona ki sala ki faible atika to adimné la poteau un peu rumeur mon quoi surrier bon Tatiana déjà tu enregistrer une émission la semaine prochaine na bombi on tout non pas siko moi makambo na lobi zwatiela yango alamuka azala siko so na l'équipe na lobi bomona kuna alongo oyo ko finga Tatiana na fingi te ouais parce que déjà to yebi bato bana na actualité na ba génération na bango on dirait bah ça suscite vraiment le marché Tatiana tala rebo kututé Tatiana to kote misa ko to rebo te lelo ba Anita ba rebo ba moya oh te kote ko to Anita te to tika rebo po ye plafond na bango rebo le Anita oh te na bien na kishasa na ninga soko oboya bona ko kamera na tieku na bato bafandi na baloba po neto tambola bo rebo oh beta ta rebo beta Barezi, Rebo Beta. Rebo Beta. Mais oh, par rapport à Aura. C'est spécial à toi, Rebo Chulo. Ozo quand va bino batu boyamba bango, biso to nga holoba. Bino batu boyamba bango, c'est bon. Pese mbote. O comprendre? Mbote. Ozo comprendre. Parce que par rapport à ce que Tatiana Craze ana Aura. Ana nyoso to esenga na artiste. Mais ko la lande. Na ebisi yo Tatiana soko landanga nga na star no. Donc c'est-à-dire le quoi na star no le quoi na fan na o pardon nga na fan na yo le quoi na fan na donc c'est-à-dire faut zoper makambo nga na loba o sailango o comprendre en tout cas na linga kazala parmi ba fille au moins des reba bimise le comment pas to yo kyango Tatiana pas bimise le bon nzembo ya sailanga bikamo Tatiana cause elelisa batu ba yo kango to yo kango tina ba taxi promotion qui pourquoi télémandé ba ninga to na poste pe Tatiana to yi lobi o beta pe Bercy a beta pe Zénith malgré le konyo so babanda ngo muke surtout on a pas sipe ba beta les sous ne pas kala kara maman bilebel ba bango nyeso ba sel ba maman bilebel ba bouja ba sala pe makambo se pesa ba to pour une génération mo ba ko sango te pona nini bolingi trop bolingo bozaka na mibali yango lo pe maman bilebel lo ba nazo yebisa yo ba fille lelo ba génération mise balingi trop mibali o bolie bo bon meli ba whisky bolali ba pori ozo kokate le bifo ke studio et comme ozo poussa on obimisa décembre on obimisa janvier on sait point nini mobali mukona so ozana ozo kaka bilengi et le côté nani ngata normal pour tout le monde ba mambi ya ba botana ba vie taboulay ba botana ba vie taboulay mazaki toujours en forme o comprendre moi na kola kenae a côté musique nae et moi bendi moi na côté c'est wana ai vu que ça copine na ko bote za la nature dans moi si fona bota mais musala na ngande mobali pa zaka wona to kende mami mobali musicien nga pe chanteuse tozo ke na ngoka na mami na ninga ki star mazaki toujours na top maman bien belle lunette je pense que na minute peut so abeti loko yo kana ozo comprendre pourquoi pas Tatiana bako sango ozo comprendre basalango batika no vie makamba bolingo balingi makamba mibali mingi lobi nazaki na poids trop lobo zaki na kingadi do soko zo de fait ko zo changer et zo rendre yo faible merci beaucoup Mania Malika comme nous sommes presque na suka mais to chiter na likambo ba youtubeuse ba chroniqueuse ba faire YouTube ba la rater mais zaki sombele suka na bikam donc Toyoka qui était dans le mariage à Deborah bon va bien tenir yo la takiwana ezaki jeep robe na tongi c'est la mana musique ambongo na pisa tailleur ba katela ko kitenzi mura mtasombelenga liputa na senga ke kaliputa moko ayelinga liputa moko bon par rapport à mbongo na zena na saki tailleur habite mbongo ya mukelo seki na tonga melamba na musique ambongo ndo moni atonga ki obetsa ba pareil à Deborah libakute mama lo mbongo amo yekuta kenda ki avant soka zaka ngazo mabine uta na lula ainga kokate mabine uta na lula ya rende ka auto bina awat kande makosa kwa sababu mabine ne soto sana a mbala boni ba robenga yo semeki lobi kuno zalaki na ye lobi kuno komina oyo bezande ni njembango
Et ça que l'on dénie mariage à Déborah, il peut parmi m'inviter boire ébélé, mais yango omoni en tout cas je crois qu'on a voice nanga mona tindela que l'autre fois so on a vendu nota ba photo nota la na kota YouTube non on ba vidéo de lekaki en tout cas et puis ça nga posta lobi ba benga nga pesa peut-être no rakalongi la wish libala na peut-être vous comprenez et puis ça nga peut posta lobi kuni za gastemo et puis ça nga peut posta lobi kuni za Josepha Chakola CPI ala ti na voile biso na peut tout ça. Non, non, on a posé et c'est un sentiment comme si elle accéléré caca. Mais à Karim, on peut se caractère. Vous comprenez? Non, mais tu m'as souhaité dans la bonne relation. Pour ce dans la relation, tu es au balato bali 10e fois. Non, il y a karaté. Malaboni ba obenga osemeki. Lobi kuno zala kinaye, lobi kuno commune. T'as ne biso ba un père. Mais quand peut-être que sur mariage, moi quoi YouTube. Il y en a ni susu. Il y a abengenga komelenga malika est-ce que son peut invitation ya ne bise na YouTube oza mutu moto yo tenga musapina lisu doza les so peut invitation na ya penende na ki fête ki ya Déborah na vandi pe batunanga baza na seka na sa penyo so tant que pour na relation nga na yo to kotanga na kombote po ezana no na pesto to pibia avant donc voilà na bise non tu es ma sœur ngai no to za bien ndeko na wana ndaza mayele kokate ndena lobela ende yo na problème na ngati. Et tout ça va bien, tout ça là, bah problème à tes alignes. En tout cas, alinga nganga pe na sepelane pour na simplicité na enverga. Donc on attend le bien à chaque analyse na lobela ya na lobi pe so moninga manya na ebike olobano ka vérité mais voilà. Donc c'est ça la vie. Et ça que so ngana fingi barezi, yo lokoza ozan de quoi barezi faut kotango non. Ozo comprendre oui na ko finga barezi pour ceux qui ont de quoi barezi mais ceux qui yo moko zo reconnaître que non ndeko nanga do sala makamba bien ti donc muto intel na do reprocher et ça normal ozo comprendre donc na pesi bambo te pesa za muto ana donc en tout cas toi na posa mamba boezala lo biko to ki barezi abalaki lo biko na to ki pe te ko tseka la tenete Kotene kalate pona moni yo boyi po bala kalate te kotia kalate te kalate ndeni muko libale ye ya na no bala te pona sepesa bato po kinganja bala ki to ngabala ki mabala to kende ya différent o nga na côté za yete o yo côté za ngate d'avoir faut no bala il faut zo attend papi Tcheli na Déborah bazwa ki temps ba passer ba bon moment ba passer ba mauvais moment yo kasi Tcheli ndaza ki bongo bando bengete bato batongolo misu. Alors, tala, bando qui basa na YouTube. Organisation des business. Na yebisu yo business. Batu bon, mout fi nyoso Monique a olinga bala so dans la relation de business. Acha organisatrice à fête. En tout cas, c'était bien. Ba cadeau somba ki ya to mérita ki ba YouTubeuse ko ado wana. Ambiance tout ça là qui comme il faut. Tout lia qui comme il faut, tout mela qui comme il faut. Donc c'était bien. En tout cas, Déborah Boang, encore une fois, merci beaucoup pour la considération. Donc, c'était bien. Et bien, les cadeaux, ils sont là qui. Moi, on s'en va dire pour taper, ils sont là qui. Mais invitation. Eh, à Ottawa, la musique a bien zangiko. Neti mani, katala et la musique. Oh, bien, on mourra de après. Oh, mona. Oh, ya. Moroko tati. Wap invitation. En tout cas, merci beaucoup à toi, Papi Tcheli, les potentiels de Montréal. En tout cas, bon frère Nabiso, ça dit au quotidien na njungu moroboe, ba fouchette baza, ba mbeli baza, ba njeta fu baza po biso to ba tapese lengi. Na ebisao. Koza seme ki delo kwa nga. E lo kwa na ikulusu. Koza seme ki lo kwa mura, e lo kwa mibomi. Koza na seme ki lo kwa kastemo, e lo kwa mikufisi, lo kwa barezi, o baby sine finao. C'est-à-dire c'est vrai que le roi n'a pas même suffi. C'est vrai que le roi a continue là. Na biboy, c'est vrai que le roi yo. Yo ka tu nous disais so kutene Tcheli na kwa mo boy na petit momi mo boy. Voilà, c'est-à-dire azana ba faire na batu. On comprend. Azana ba faire na batu minene neti ba biso boye. Donc tant déjà to kango de na kwa mo boye to ebi ke Papi Tcheli ya Déborah Boanga. Ata mo mia na utena planète Jupiter. Donc mbile kita.
Poso tie mutu makasi mbile kiti. Boyoka te. Parce que ça makamso na kokuta na papi tie peut-être na petit chéri mo boye. Pour na ko baby sa foyer te, on lukana gérant on a yi. C'était Mais est-ce que so moto zana yo tie mutu makasi? Mbile kiti. Na bisao. Si Deborah ya déjà obi. Deborah to yebise ka yo fana na yo. Yo na ba odia, koza so ya sebe le roi odia. Nakobeta iso na caméra te, mais na biso sombe na likambo. Nakobeta iso na caméra te, mais odia aza isco. Merci beaucoup Madia, te remercie la suka. On va dire moi de la faire la dédicace. En tout cas, merci beaucoup na batutu balingara Jos Manya Malika, Maman Rita depuis Portland. Donc na habité sur na lobby on peut bien. Merci beaucoup maman, merci beaucoup na batutu balingara Jos Manya Malika, ba abonné tout ya Malika officiel TV. En tout cas, vous continuez à s'abonner, ba abonner à Exemple TV. Vous comprendre qu'elle est les 4 après une année parce que à comment peut star vraiment comment peut na invité na imoko. Mais j'ai compris qu'elle est là zangine invité, yanga yemba na source. Donc il y a ça que kato yambi ba tout ce ndeni o yara na source. Donc yanga le ka pe na za ba fanatique na Exemple TV na bete na landa pe ka yete na landa pe ba fanatique nanga o bazara awa. En tout cas na sepela na bino mingi Rams Koumana le cerveau blé balobi mon vieux a trouvé solution. Merci beaucoup à toi mon vieux Freddy Lion de LB Service papa na Janely. Merci beaucoup na ba soutien na bino mon vieux Léo Muzungu l'homme de parole. Que de bimi mais il faut vous n'habiter bon. T'as le côté solo qui ont été tout solo en cas. T'es vite fait ça que de bimi à Timba à Kola. Est-ce que Ponda Bimion, est-ce qu'il y a un moussala? On dit que c'est pas qui. Bah, Miomi Reza parce que moi, si que de faire une copine, moi, je suis à Paris. Il y a une vidéo, on a des vidéos, on a exigé ma débat, ça va en bongo. Ce que ça a mis bongo, tu vas publier vidéo. De moi, il va publier vidéo, c'est pas normal. Pour ni beau ça, bon, jeune garçon. Palpite tes amis, moi, si il y a poto, ou t'as poto, il y a cabosso, si ce couché n'est pas, ça soit fraise. Yebisanga. Oh! Eza pa mutu nyonso. Nzambe nda sala bi. Batu ba. Basani. Kofuta na bolingo za des choses différentes. Bolingo basomba ngote. Bolingo uta na motema. Bolingo za kia yango mo nzamba kanga motema na bisu na mona mambweli ka motema ba resité. Ota msu ba reza sepelani nanga. Mais moi loba, ezate mais so motema nze po ninga na mona ba reza sa nini a sepelana nanga. Au moins tu n'as pas ni à kanga motema yango no moni loka kanga motema yango to komo sela ngona ilongi ba réseau mona ko njenga linga ko menzo kanya linga ko te ninga mbongo no o comprendre hein donc pour ba lingo ya faut uta na motema pesa nzamba kanga o comprendre ngati merci beaucoup to ba linga Jos Manya Malika que do conseil ezate pour za mukolo pour vidéo ne bosana made bozaki vraiment filmer mais ndongo bimi wana Timba na ebisio ke Timba zala responsable. Quand on est responsable, il faut botter à 4 et 5 non. Attends nos botité pourtant que là la dernière fille ou des responsables des parents pour l'obi peut zémo kobima parce que naïbi peut-être sur moi c'est moi nazalaka. Donc il faut être prudent dans la vie. Au ko baby sa vie non mobimba ka pour na ba délire au moins ya tombe qui. Donc bosser la qui starté star amiye ba mon star o miye ba ko star mais qu'on ngate o impliqué qui star wana parce que ce qu'on impliqué là ngo écoute un souvenir ma bako ebele zala yo zana pona yo ebi kena star nesinga Malika na ebi kena star abatu ebele na pona nga donc ko exagérer na mabuzo baté pona star na ebi kena vi na biso ba star ata vidéo mutakale bimité et le non un plus par rapport à combo par rapport à carrière malgré ça qui délire ozo comprendre et pour et le qu'on a mon so ça même konja mboka pour venir pour botaka au mona donc ça non normal mais ce que ya ko bimisande et comme il m'a bien wana pe ndi tozo boya na émission na zo temps ya kota na ngopo ezaki film première partie deuxième partie troisième partie kyodo Timba na émission ah oh yango to nake ba famille madebe bakangisi kyodo ngabite bakosa bongo te pona ninga musala ko to kyodo ndasala musama makasi madebe basala ni musama makasi bango faut pas en temps ya ko vanta mona bango bala kisi musala po ayebi nanute ozomona donc c'est un peu ça kyodo na musama makasi yango moni ndezana na yebi ke basi musuba ye mais na basi no yebe kebe oyeba suna bandoki ba déstabiliser vino ka boy to lobite ke basi poto ni suba ko linga bali po ba fanti la plupart ba vidéo belé bi makamutakalisation izaka ba jalousie Zoua, kabona mobali mobwe. Bolingo ni kabona te. C'est ça. Hein?
Si vous voulez ta poto ne ba komisa ngo bongo to ko boya na te c'est to boya ni lokana na vidéo na fa na publier c'est que bino bato bo linga ba sa poto siko bo neti ba garçon théâtre ba palpita ka ba sa poto photo mona mitaka na bango bongo po ato inviter na fête na yo de na mona ki ngo na mona nga feste la titi na mona ka mutaka no ba publier ka bango bongo po na ba convenient Pierre Ndomba Sabali moi c'est na Kinshasa une très belle fille ba vivre te ba sa foyer te est-ce que faut ka poto à la TV c'est qui to côté robe qui to côté aboaka maki ozo comprendre botika ko déstabiliser ba vie na bino na mutu oyo zo mona cœur parce que ton moi ça dingio au monde que moi so yazo convaincre nga yemoko azo pesa nga po azo mutu nanga azo esprit nanga il faut s'attendre que tango ça la bongo mukobo soko boye pour l'accès que yo linga qui était à faire chier yo alors soko za prudente et convenir to no na mitaka biso pe to ndota kaka totali l'état mobimeta la pour interpeller on va interpeller kyodo to yeto leki to sali ba analyse ba ina biso to sa analyse o comprendre parce que makamuso to ninga on ben prudence te na lobite que tamuso na ko sapi na mbali mo bata na vidéo na vite fait aussi ça na vidéo na nga tamuso na vidéo na matala ka ke non na malika eza na bolingo so to kaboni biso c'est normal mais ça te pour na vidéo na pour vidéo na za na pas ça ndumba na ngati na za na pas ça ki mwasi na nga on se comprend mais ce que publié on a monté mabe on est allé très bien dit mais est-ce que yo mon po bangate ba vidéo no pesa raté non oh na biboé ce que zali c'est que oh ce que zali oh les zali na tinda kate po mobali avanda kuna même lo so mbana na Kinshasa ozana ngo pekaka bongo zana oteza mobilo ma vite fait za la kati bo c'est moi déjà mo mon nte mobali avanda tamsuna masina yo vanda tamsuna yolo ezala nango na lobite ke nga eza bongo mais ezala nango ya rifaka ba résultat na biso ke ezali siko esaloni pour insister kaka na lobakisa siko soki ezali esaloni et le côté de tout continuer. Vous comprenez? Ou on a ce qui est publié c'est autre chose. Mais ce que comme il est publié na ndenge que ndenge ya kaya kyo de salami. En tout cas ba garçon théâtre ba se respecter. Ba se respecter. Tout le monde est pire ba li moi si na fait les canaux ba qui peut bien. Vous comprenez? Pour nika bulane ba sa poto pe ya vrai bazali. Vous comprenez? Quand lingi mobile ni ba sa pe foyer. Mais mingi ce comme bali ya ba théâtre ba zo sa la kilokoso, ya basket, ya t-shirt, ya montre, ya colis, ya code, moment si so ayeba yo ka save ke mulai ke moi ça ou te poto ki ba vendre na Oasis. Et là ko e boma yango wana. Mais la plus tard ya li solo et comme ni ba kabwana yem ta pibia ke yem ta saki bodo sa ke bozaki ba frité. Boti ko déstabiliser ba vie na bi. Je peux mis ça encore après pour na rota ba vidéo. Mais na bien neti na vandi bosu na moniteur sou barezi numéro barezi misenga si na vie ya photo. Donc na côté vidéo ko ba vidéo. Yo ba barezi ko comme na tindela ko na déjà tindela. Mais c'est exemple. Bon on tina. Ya biso to ba tete yo tina tin. Yo yo me dire ouais kyodo. Bata poto. Merci beaucoup, ça est fini pour aujourd'hui. C'était la Just Mania Malika. Tout est bien qui finit bien. Comprenez, nous avons eu à faire cette émission. Nous avons eu aussi à détendre les gens, une partie de gaieté aussi. Alors, merci à toi, Malika. Ouais, merci beaucoup, Barezi Baza. D'avoir accepté de répondu dans Urde Randa Kunanga. Des Randa Kunanga, mais au côté moi complexe, ok, ozo yamba batu naninga des autres wanga taku comme sikanga bia te muto oyaka, mais j'ai compris que nazaka important na exemple TV pour faire na bio yo ozana batuti balinganga apo prince bakali so linga boka ka muto malika muteta linga ko wana kapona boka e batu wana stratégie na bon siko talinga o makasi awa Géry Zinga la merveille. Géry Zinga la merveille. Ya vana mboka ni Mikolo aza bela mazana na Paris. Mikolo aza bela mana Paris. Géry Zinga la merveille. OK, merci beaucoup na batutu balinga ngai. Yannick Chamba. Yannick Chamba wana yo bakisi. Boss, wana patron. Yannick te bakali déjà pesanga na biso te wana patron bakali bwakisanga batu ti lelo ta €1 bayamba téléphone te. Yannick Chamba. Yannick Chamba notre boss. Yannick Chamba notre boss. Malika Mania Vosali. Voilà, ndé le commissaire na biso Mimi Ndumbe na sala na likamba mo pa de Wabwanga. Yannick Chamba notre boss. Naza pour ça na likapa Barezi Baza. Merci beaucoup.
Merci. Merci beaucoup, tout est bien qui finit bien. Je vous aime énormément. Abonnez-vous, mon numéro est affiché par les écrans pour les remarques et les suggestions. Merci Adji d'avoir réalisé cette émission. Clé spécial à toi, Madebo. Bisous. Madebo Kyolote. Madebo Rakamanda. Madebo, baye bate. Badongolo misu bazawa. En tout cas, des gros bisous à toi, notre belle sœur. Merci beaucoup à toi, Madebo Kyolote. Bon, il faut te préciser. Madebo Kyolote. Tout ça, Madebo filmé. Madebo filmé. Madebo Rakamanda. En tout cas, depuis quelque part. Merci beaucoup, maman. Merci pour nos conseils. Merci beaucoup, nos toutou. Vraiment, vous avez Marlène Mayamba, vrai warrior. Merci beaucoup. Bye bye. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Exemple Télévision. Bisous. Hey. Beauté Oisa Brand Cosmetic UK. Oisa produit un toto et non la cabatache. Sopilingi kozana tema koya bien ya propre. Oisa produit na ya kosela. Oyo eza pona maboko pour la batache. Ya makolope, ba genou et ba coude. Oisa oil et kendaka na produit un toto. Donc, ce que vous a intéressé, continuez de ce message dans WhatsApp. Voilà, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur place pour Talabiso, Mbote Nabino. Partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez exemple de télévision, Barizi Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais, Barizi Baza, exemple de télévision, tout ça, les fondations Barizi Baza. Fondation Barizi Baza, Eza wana pona koede, pona kosunga. Bato nyonso bazana ba problème. Bao nyonso bazana ba problème. Ezala ba problème mo ko toucher peut-être social, bazanga ya kolia, bazanga ya komela. Nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to banda rozo to banda ko kabola yango na ba orphelin, na ba na bitike, na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé, o beta batika bango na ba veuve en fait, ba vieillard, ba veuve et tout, to banda ko kabola na bango yo muto kozala toucher o banda otala biso. Vous avez besoin de contribuer à pas 100 fois parce que la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres prêtre à Dieu. Alors sur un Dev Sanzambe, bon mais on a oyo zora to moi muki oyo zoro kabula ngona bango alors tout bando que rememela bango parce que ah exemple la télévision les appenda exemple donc tozawana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, qui est notre zapenda touché dans les camarades Barizi. Pourquoi pas 100 francs on a peine à Zorato Kabola, on a banabiti qui est orphelin, to bando kita to bando ça la descente. Alors numéro la biso za affiché wana yom tozo ta la biso, ozana lamba, ozana carton bando tinda ba père ba chaussures ya bana ya ba âge nyonso osangisi kaka to bando memela bango et pas la biso za en toute sincérité. Tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a motema donc de tous a touché accompagné de Yannick Chambawa abi que Barizi Bazana contribué à la vision pour que tout aider ba orphelin. Donc mututo kota la biso on a besoin ou aider ba orphelin ko hésiter te benga biso adresse à kitoko yango exemple télévision. Merci Fondation Yabino Yangwana, merci beaucoup. Voilà. Yassika Eye, exemple de télévision et Boti Barizi Baza TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci beaucoup à Fanatiko Bolingangaï. Barizi Baza TV. Donc BB TV. Ils ont rien que pour la production de vos artistes comédiens. Kuna Bouandozo Kakaba film congolais. Monsieur le producteur Mathieu nga Barizi Baza ya bino mopandi sango ya solo na salé bino Barizi Baza TV. Maman, papa, yaya, leki partout dans le monde. Oh c'est plein na savoir-faire nangai. Oh lingara musalo na sala rapona bino. Kende na YouTube, beta Barizi Baza TV. Place par comme s'abonner en rouge au cliquer qu'atteint au moins la cloche moko ya notification ngonga moko ya mopandi ya s'abonner. Au cliquer on finit na toutes bon nos ba gag ba télé-réalité ya ba artiste ba vie réelle ya ba artiste ba télé surprise ya ba artiste bon nos ba film congolais ya ba artiste donc ezaki zéro bêtise mais na préféré na changer comme Barizi Baza TV ba te belé ba retourner zéro bêtise na longo la kiango et comme Barizi Baza TV mais
zéro bêtise eza kuna. Donc kuna pas de bêtise. Zéro bêtise na kati ya Barési Baza TV. Pas de bêtises na kati ya Barési Baza TV. Bon nous ba film éducatif. Oh bon on tala papa maman le ki bana na salon. To bona biso Barési Baza TV. Bo ça la RRT. Barési Baza TV, Bébé TV. Barési Baza TV, chaîne YouTube na bino bino actualité, théâtre congolais, film congolais au Bourgogne en bonne et due forme car à la Katia Barési Baza TV, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Yo poyo ki sango, partagez sango. Yo poyo ki sango, partagez sango. Tutu ya kati exemple de télévision, boki mape mbangu na Barési Baza télévision. Amoureux tu ya théâtre, tutu botala SB TV, tutu botala Belleville TV, tutu botala Naomi Barcelone TV, Fanny Massoudi TV, chaîne tout est diffusé à théâtre, Leke TV, tutu au diffusé à théâtre. Alors, boki mbangu boki s'abonner pe ya Barési Baza TV, ya Sikaye. Barési Baza TV, l'excellence, c'est nous. Le savoir, c'est nous. Le bon travail, c'est nous. La qualité, c'est nous. Barési Baza TV, vous ne serez jamais dessus. C'est parti, abonnez-vous. Je vous aime. Je vous aime. Abonnez-vous sur Barési Baza TV. Bye bye. Ceux qui transfèrent de l'argent régulièrement vers la RDC, il y a une nouvelle agence faite par notre sœur congolaise qui voit déjà le jour pour envoyer de l'argent en direct directement vers Kinshasa et c'est 24 heures sur 24. Pour ça, il faut contacter l'agence SMS de la sœur Sévérine Munchua Sevastro. Et à Europe, na Kinshasa, agence de transfert, il y a sire à domicile, batikelo par un ndap, et bien par un téléphone. Maman Sévérine Munchua Sevastro, assisi ma solo wara. Yo benga numéro na pension na Belgique, partout en Europe, au benga 0032 48 344 22 51. Yo benga kaka maman na biloka passe avant ni monge bibele na téléphone. Vous allez sur son Facebook et vous allez poser toutes les questions que vous voulez, vous aurez toutes les informations qu'il faut sur l'agence SMS. Allez, check. Yo benga kaka numéro wana. Merci na yo maman c'est vaste. C'est véritable vrai chéri. Monsieur Wanyao. Maman na bébé. Ana tante ya omenga batu mbongo. Asa wana kutute. Awana Kinshasa kaka numéro eza moko. Opesi kuna Bengi 00240 3 code Mboka RDC 89 031 62 86 Batine Lumbo. Ezala tepe komi. Taranga kisinjoka kaka ngandimiye. Pona sina swaki. Ngana sina swaki quoi. Merci beaucoup. Je vous aime tous. Confiance kaka. Benga numéro wana agence Yassir. Merci. Thank you. Thank you. Coucou mi yaya, mi maman, mi papa, baya mi bali, baya basi bino nyonso ba gros bisous na bino. Je vous invite de vous abonner massivement à la chaîne Nanga YouTube Queen Joy B Official. Donc na Queen Joy B Official toko lobela nyonso et surtout mingi nos stars congolais quoi. Nos artistes, nos actrices, nos acteurs, il est temps de valoriser notre culture. Donc, malgré que mon français, donc je vous invite de vous abonner, vous ne serez pas ici. Donc, quand même, je pense que ça lit bien en français. Donc, s'abonner à Kaka. Donc, bisous, Nabino. Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a ça Peric Boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Bibo s'abonner belé la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire.
yaya nde toyokaka exemple à suivre cette fois-ci exemple TV si on voyait exemplaire en nzoto na yaya s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.